doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Lelo ezali version et la musique parce que ma solo oyo toko beta Lelo eza politique. Vous vous en doutez que ils ont concerné Martin Fayulu. Donc vraiment nazali na esengo parce que ceux qui nazo lobela kata makambo Martin Fayulu ezala kana ba marque ya ba contradiction na ye. Mais lelo Martin Fayulu a poni les bons côtés. Martin Fayulu a boulé a lobi ke olie akoma komi telengana neti donc mutamande fa komi kuna na kota Goma na bat misusu oyo suka na bango ezali ya mabe a lobi non azonga na ye na côté ya peuple. Politique ekomi elengi. Politique à Congo ekomi elengi. La meilleure est à venir. Donc bomonaki ekei na 200 l'heure donc parce que bomonaki bino moko to lakisaki bino Martin Fayulu asalaki discours moko ya kitoko ya 3 minutes 44 na kati oyo ya video wana asengaki akutana na mokonzi ya mboka. Parce que lelo tomata tokita mokonzi ya mboka za se moko na kati ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye moko pe Fayulu a reconnaître ango pona ko sauver mboka atali boyebi kalate awa Fayulu asinyaki bakor akotaki na lingomba ya mutu mandefu akoti lingomba nanga akoti na lingomba ya Katumbi oyo Katumbi lelo azoyeba ndenga kobima te ndenga koloba te parce que batuni nyonso tu oyo bapesaki confiance bakomi osala tula musi ya zaza. Fayulu abi nabonanga bafaire oyo nazwa déjà jeu parce que kuna esukeli na bango eza mabe naboyina se retrouver na kati ya mbeba tika na pona na ngai côté peuple elingi bomonaki Fayulu asalaki message na ye alobi ye moko nazongi ndenga lobaki je vais vous voir nazongi selibino botala bino moko oyo Fayulu alobaki na kati ya discours na ye. Donc restez connectés sur Reclebois Original, on revient tout de suite. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Bilomoko, Bolandi, Likamusuke eza malamu, ezali malamu. Bomonaki vitesse pe président de la République a répondaki Martin Fayulu. Ezalaki a kozelate à lobby. Je suis d'accord. Nayambayo a félicité Nzela o Fayulu a zui. Parce que il faut boye que président de la République alinga Fayulu trop. Alinga Fayulu trop talabando sambela donc église moko Fayulu ye moka tanga kotaki ba contradiction na yoana abeta tout la musia za mais vraiment soko vandi na Félix Antoine Tshisekedi boué azalaka na bolingo Fayulu. Fayulu ye moka sambuyaka. Elongo yoana un jour après kaka
présent avant kende tokolakisa bino avant kende lancement oyo ba passeport biométrique parce que na osala bino pe édition spéciale n'expliquer bino parce que donc batu bazolo bakaka eloko nyonso tu ya mboka na biso batu balobaka kaka. Mais avant tokende penza na mozindo makambo na biso nalingi na s'adresser na bino ba congolais. Ba congolais eloko nyonso tu bon ezali bien parce que kala batu babandai ko s'intéresser ka mingi na musique na sport sikoyo Congolais komi ko s'intéresser na politique en mboka na ye grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Batu toboite mututu azana droit ya koloba makambo na ye concernant avenir en mboka na biso Congo tozana ngoka moko. Na landi ba commentaire a batu mususu o Fayulu batindi ye na mutamandefu Fayulu batindi ye na basango o Fayulu aza muta confiance te ba papa nanga ba mama nanga kosanga na eleki bokabwani. Et puis il faut boyeba président de la République ayebi ba opposant wana nyos koleka biso tozali banda ba paramètre mususu o Félix Antoine Tshisekedi azomona na kati esika ya azali na be formation azwaka biso tozana nango te. Félix Antoine Tshisekedi ayebi makambo azosala. Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beto aza grand stratège. Nana ngandimaki lelo Kabila kosuka abimi na Kisasa akomi bona ngandimaki ke Kabila tanga tikaki pouvoir bo kansate ke alingaki ke Fachi avanda wana ataki ba kala ataki ba biloko nyonso tout ke 6 mois 1 an coûte belé donc il fallait zonga. Bo mo ndé Fachi beta mo da dongola moko ti lelo bo moni ke Kabila eloko osala sous ses até akomi ko sala forcing mais ekosimba te. Donc, bozala na confiance na président de la République. Président de la République, yé moutalo barazali commandant, yé moutazali pilote na kati avion biso toza ba passager, ayebi makambo azosala. Bo kansate ke président ayebi makambo azosala te. Bozila suka filme. Ganga filme na suka filme dayaka te. Président ayebi makambo azosala soki il s'agit que il fallait que ayamba Fayulu tandima makambo na ete alingaki kondima te soki andimi tozala na confiance parce que Fachi Beto muto ayebi makambo ndengi ya mboka ezokende biso tozali banda certes les années donc oza na ba gradé na stade zolo ba il fallait betango fallait ça obitele msusu pema obitele nini donc joueur wana monaki. Et là, on a la confiance dans le président de la République. Fachi Beton ayebi masolo oyazo sala. Pe boye bake masolo onyo surtout mutaro ganyango eza Fachi Beton. Muto tout azo na bula mabe boye bake bakosuka mabe ba orefese. De ceux qui Fachi Beton dimi metendu à Fayulu ayebi makambo azali ko sala. Politique eza kwanga na makabu te. Politique ba o balobaka ngo oyo ba politicien balobaka na moi yango balobaka na butute politique ba bomaka nango bato politique eza makambo ebele donc Fachi azana kati ya politique abotama nango depuis bomwana donc bino bo conseil certes to tia ba commentaire na biso to tia pe donc ba analyse na biso to sali mais tozala na confiance na président de la République na biso. Yé mutu ayebi masolo ya mboka na biso koleka biso nyoso tout. Revenons maintenant donc na audience au président de la République accordaki na Martin Fayulu. Toujours like Sabino botala déjà arrivé ya Martin Fayulu na kati ya palais de la nation. Donc restez connectés sur Reclebois original. On revient tout de suite. Bino mongo bowiti comme on a arrivé il y a Martin Fayulu à Koti donc staff nezalaki déjà na kati bazali kozela ye
Mais nalingi na yebisa bino ke politique eza dynamique. Donc boko ndima te ke kala te Martin Fayulu awutaki kosigner baccord na Kabila na bato na ye. Même Fayulu abimi lelo tolinga te vrai patriote. Aboule penza ke non alingi na ye kete alingi na ye ma marque te akoma mitelengana mboka neza Congo. Fayulu aye na boule ya kan ya bato balingi patrie. Quand de la patrie ya ba patriote. Ils allaient penza solo bato balingi mboka, donc ceux qui s'agit ko défendre mboka bato basanganaka. Mais na yebisi bino li bande za katite tozala na confiance na président na biso Fachi Beton. Ye mutazali commandant de bord, ye mutazali pilote azo mema biso. Biloko mususo biso tozo mona te, ye azali ko mona yango. Fayulu toyuti ko lakisa bino akoti na kati ya bureau oyo président akoyamba bango. Sikoyo tozo lakisa bino arrivé ya Yemei Fachi Beton, président de la République, parce que mon président de la République a kotaka na suka. Butala Yemei Fachi Beton na mala, si vous comprenez que donc oyaza noko et puis oyaza mutako saka na ete Butala aza kokota na salle oyo ezalaki réservé na audience oyo a accordaki Martin Fayulu, président ya SID. Donc restez connectés sur Akleboa Original, on revient tout de suite. Bino mongo bomoni présent à Koti, à Pessimbote, na staff, y a Martin Fayulu, et puis bomoni embrassade, parce que Martin Fayulu c'est son frère, parce que Martin Fayulu est mort à Banaïko Sambouye, mais na yepsa gibino ke ne bande de l'émission, président de la République, na biso Fachi Beton Ninga Fayulu. Botala kaka ba expression faciale na bango, botala ndenge bazane sengo. Bana mboka bakutani po na intérêt ya population. Na zongiseli bino susu botala embrassade, botala ndenge bayambanaki. Ezola ki ça vraiment que ezali sengo mingi. Moko ata oza soki marque ni nango, il faut boule zongo lobi non, o tozo sala po na intérêt mboka. Na wego sambuyete ya wana bomoni Fayulu aponi kote ya malamu akutana na ndeko na ye po basolo la makambo ya mboka. Siko totiki bino botala na sortie ya audience wana déclaration oyo Fayulu asalaki. Donc restez connectés sur Akleboa Original, on revient tout de suite. Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter
afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc, il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. Bino moko boy tolanda donc déclaration ya Martin Fayulu bolandi yango na epsi bino kaka ke o politicien lo bana moi ya ngomto lo bana butute politique eza na makambu nango donc vraiment film wito banda mais na epsi bino ke ganga film na suka film akufaka te donc siloko na sengi na bino mututu akokope sa opinion na ye eza normal biso tout toza ba congolais makamba mboka mututu aza na droit ya koloba mais na sengi na bino boza na confiance na président de la république na biso Fachi Beton ayebi makamba zo sala ye ayebi ba opposant wana koleka biso totika bilobela totala ndenge masolo ezokende soki ezalaki faux président Fachi Beton alingaki koyamba Martin Fayulu te. Politique eza na makambo nango kosangana eleki kokabwana. Martin Fayulu pona ngai vraiment azubula bien président pe asali bien ndenge andimi akutana na ye basolola mais na epsi bino kake politique eza na makambo na yango. Président de la république mutazo kumbela masolo ayebi makambo nini azali kosala donc vraiment natenaki et puis je pouvais pas m'en passer de ça boyebi makamba Fayulu ngamu na lobela yango to et puis eza vraiment actualité et lobami na mokili mobimba parce que eza masolo moko ya kitoko mingi na epsi bino kusangana eliki bokabwani vraiment tokoki koloba nyonso tout to lingi ezali droit na biso ezali mboka na biso mais toyeba ke président de la république aza bien informé ke biso nyonso tout ayebi ba politicien wana ba opposant malamu koleka biso et puis ayebi makambo nini azali kosala donc la meilleure est à venir donc tokomi na suka ya émission na biso ya lelo vraiment na tenaki boyebi que je pouvais pas passer à côté ou bien na tika yango eleka donc vraiment Fayulu bayambaki ye na président de la république na biso Fachi Beton ndenge asengaki ba développer masolo siko tokotala masolo ndenge ekokende ndenge ezali kokende boyebaka akende na ezo epsa bino ke mutu akoganye na masolo oyo aza moko ezali Félix Antoine Tshisekedi. Donc, tokomi nasuka vraiment émission na biso ndenge na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. So tokomi nasuka base tokotika ngote to remercier ka donc to bandara toujours na Londres na honorable Jean Moutala na moi sinae honorable Jean Moutala merci na surtout vraiment au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Olivier Massamba na moi sinae Olivier Massamba toujours na kati à Londres. Merci à trop. José Kanoki Kakamene, maître Wera Mukuna, donc si on a katia Suisse pour na ko pesa mbote pe na ko remercier Eddie Edo, les philosophes Eddie Edo, donc aux matière ya malamu ya redévelopper na philosophie na yo donc Eddie Edo merci na surtout au salara pour na 5 minutes avec César Ngadi donc si on a kati ya Espagne pour na pesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu na kati Espagne merci na surtout au salara pour na 5 minutes avec César Ngadi donc na kati ya Paris pour na pesa petit sœur propre assemblée la mingi pour na mboka pour na président de la République Agnès Mababa merci
Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Poutou de Yalola, na Katia Bruxelles Poutou de Yalola. Merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei, na Katia Kenya, na Nairobi po na Kopesa Mbote, na Kelly Kalonji, na Katia Nairobi na Kenya. Merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na Katia Afrique du Sud, Kopesa Mbote, na petit frère propre Roger Bamba, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na Katia Afrique du Sud, na Cape Town, tout allez Kopesa José Bantessa, petit nanga José Bantessa, politique et comme elengi petit nanga José Bantessa. Merci. Na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to sukisaka toujours na dokotolo na biso na Katia Paris Jean-Paul Djamba. Donc nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza lombisi azu vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosakana liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche et na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours.
J'ai Elvito coiffé. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. J'ai Elvito coiffé. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément